Bonjour, bonjour la famille, bonjour, bon début à week-end, bon samedi, Bandekonanga. Voilà, première émission, Bandana Outi ba voyage belé. Bambote ebele bisika bizubino, boboto bondeko. Nakata mabota la bino, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Shalom, shalom, naba homme de Dieu, la chantre de l'éternel. Pas shalom, bisika, bizubino, boboto, bondeko. Nabandeko na biso église catholique. Puis tokei, pesi bambote ebele, na armée d'Isali, tokei na église ya ememe. To boaka mikuna pe na église ya bima, to pesi bino bambote ebele. Malgré to yoka ki, na ebite soki, komba pasteur ango, azaka muta bima, na yoka ki pasteur mo, mwana ya pasteur moko boye, akufa ki ya mwasi mwana liboso. Puis la pasteur a bima, en tout cas, te présenter nos condoléances. Et puis, tokei, to pesi bambote ebele, na armée d'Isali, témoin de Jéhovah. En tout cas, toute tendance confondue, païen, batunyo soboza, bienvenue na sous les baobas. Nekonanga kolekate, like mission oyo, surtout partager en cas de naïf sarabino, be mission bosoke, comme les moukolo nango yaya, ozui bénédiction na yo yaya, okozwa yango. Parce que, soki kaka yondo partageaki, o partageaki, on pas mutu moko boy, mutu wana pas partagé, kaka na ligne wana yaya, yo pe okozwa yo, moi, lobiko bande konanga, leza samedi. En tout cas, tout sur la montée. Et puis, tout la semaine, mais koya, ndena ozonge la penza, ba live, makambu tout, bino moka boyebi ete nenge zalaka, lelope, en tout cas, toza na sango ya mawa, nazo kende Belgique na matanga, donc, na ozala na Belgique wana, à partir ya lobby déjà, naza na Belgique pour une semaine. Donc, bande konangeza moi passi, kosala ba émission, mais like oyo et puis tokotala ndeni tokotambola. J'espère que vous êtes très bien, moi aussi je me porte très bien. Voilà, voilà. Bon, bande konanga like, partager ndeka to yebisa bino la fois passée na 5e émission dans le bain bino que ma prophétie est pour la rater, prophétie akala ezate ya sikape ezate. Voilà, donc lelo toye to moni ba prophétie penza ezolandana, même to pesi Jeff ifongi bambote belé alobela peine de ko mwasi ona kombo ya Sandra Mbouyi azana Belgique, alobela bango mingi na mobali na ye ba se repentir, ba landela nzambe ya bosolo vraiment. Et puis balobela ye mo ebele, alors mbalo pe prophétie koi bino mo boyebi prophétie ya makasi o ezosenga yeke a se retirer na kati ya majabulu. Majabulu wana eza nini bande konanga? Majabulu ezali eloko moko boye, ezali plateforme moko boye esalaka makambo etali to kobenga ngo concurrence, ndenge nani ayembaka malamu, nani ayembaka mabe, nyonso wana ezali sikoyo bazosala ngo na bonzambe, alors que pa ya nzambe ye alobaki nyonso ya salaki eza malamu, alobi eloko nyonso ya salaki eza bon, et puis a se reposaki. Donc voilà nga o kande na oloba na bino boy et pa nzambe eza mutuya. Donc yo suko ya ko ya olobaki wana eza malamu te. Non, to sala compétition ba voya ko yemba bande ko zaka bon nzambe te, parce que couple wana bazana makambo ebele. Nzambe un jour a permettre bango ba se repentir. Nga pe na senga ke ba sala repentance o esala ke mukile yoka ba beni o bango ba leka nango pona boy ba ki makamba sala eza bien te. Bota na ndenge ba salis ba organisaki dessin 7 ya Makalambai. Makalambai abomi bato. Makalambai abomi bato, mais ba lobeli yango mwa muke Makalambai asambelaki ba makamuso ekota pona ye basala nini ba bosa na ye. Mais bande konanga bo bosa na rambangu te, ata sujet muso yeme boye ba ke Makalambai musique ya betaki ezaki musique ya mabebo maki bato. Et puis lelo
ba famille wana talaka ba passe ya Congo ba simbisi bango mo ba $5,000 ba kunji bibembe na bango ba kangi minoko me bato ebele ba kufaki na stade wana ba ndeko na ngai sans vous mentir ezalaki bana o mingi ba sisaki ba examen bano o bazana étoile au moins kaka mama zolela botaka mwana moko mususu azolela mwana na ya 6 classe donc bano bazaki na étoile bazaki ke lobi bakozala avenir nde bango na bazwaka bango alors bandeko nanga bosala attention bisika bozo kota alors sans tarder bandeko tozo kende na prophétie to pesi bambote bele pa mama Fatou yende muto ayeli biso prophétie ya Mbui bandeko nanga boyoka boyebi tokufeli ndeko na biso Mimi Chikeva bapesaka epe prophétie bandeko nanga eloko ni tokoyeba ke prophétie oyo eza penza ekokisami ou bien ekokisami te ou bien nini bandeko nanga soki par exemple bayebi sio ke balobi kabwana na mutu XY bayebi sio ke keba mutu wana kosalo mabe yo okabwani na yete ozana ye kaka elekipe bambula me bala moko mabe komeli yo bandeko na yokaki makambo ebele nazoyeba te soki eza vérité na yokaki yango na ba chaîne kaka ya ba collègue bazo expliquer ndenge nini mwana mwasi wana ako anyokwamaka na kozala présidente ya ba warrior donc il paraît il fallait ko sala boye ba sacrifice kolongolisa basi bazemi donc ba makambo ebele il paraîtrait ndenge toyoki to monite ndenge ba expliquaki alors bandeko nanga tela ba biloko ndenge wana me tango ba pesi o prophétie balobi ata so ezali parole de connaissance ba yebisi obieza idée mutu mo boye mama na opa ko epsa lobi mona nanga na osepela na otena mobali oyo nazomona ye akosalo mabe un jour alobi na eza prophétie te mais parole de connaissance ou bien apesi o conseil so ba examiner rango oya no examiner olobi est-ce que maman nanga pe azan expérience ebele msuba acte mobali nanga zo présenter ce qui peut ate na ndimi nanga te okay ce qui likamwani kokisami maman nanga en tout cas zalaki na raison bamsusu pe koloba maman nanga zalaki ndoki alobela nga mabeta le komelinga et ça dépend ce qu'on est nini okozwila yango donc même ba pesi yo conseil faut examiner donc mutu moko ko mona pesi yo conseil boye ezala ngo pe ka idée moko elie na mutu abi non mona kopo ekosimba te ozomona okepe boye esimbi te bakangi yo okoti pe prison donc yango soki likambo ye na toile bofinga kate tika mukolo nango yo like mission partager tika mukolo nango komela ye moko asala examen de conscience na ye nazotambola bien ou bien nazotambola mabe majabulu oyo ye moko pe azana za conscience aboyeba ke est-ce que za ya nzambe tala modèle à chaque basalaka banini na bango ba compétition na bango batu bakufaka mais botala na oya mokili place basalaka oya batu mokili boyoka batu bakufi kuna boyoka go batu bakufi te mais oya bango kutu basala oya bonzambe batu bazokufa cela veut dire que ezali danger alors bandeko na ngai vraiment na opesa ba merci belé et pas ya ndeko mwasi na kati ya Lille vraiment bolimbisi na minute on a comprendre te kombo kimi en tout cas nouchka ou bien qui que ce soit en tout cas merci beaucoup na chemise ya kitoko oyo opesa kinga yango na bwakami nango lelo vendredi nzambe apambola yo commerce na yo kende liboso émission prochaine en tout cas na otanga kombo na yo si qu'on a comprendre te kombo kimi c'est normal makambo ezebe na mutu ba voyage ozongi voyage OK oyo na linge mana ya ko se reposer mais esengi lisuna telemana kende na zonga Belgique parce que l'enterrement il y a notre papa notre beau-frère notre tonton et kozala jeudi alors bande konanga sans tarder bolanda na boke binyonso et puis avant tout ça to bosani pété à biso maman Marie ya Marie na kacha Bruxelles binomo boyebi na minute oyo azana Bruxelles précisément na kati ya galerie aza oteka ba binomo boyebi ba fantaisie ya kitoko ya garantie ya bien donc kotaka na galerie
tant aux kota kaka kokende musika mingite tuna déjà ya mari au moins quand de commence à sourire nzela minu na likolo nzela minu na se voilà kende kuna somba ba garantie na yo ya kitoko vraiment na prix ya bien et puis okolata yango différence na or ezate voilà donc vraiment mokili et komi bien na ba oyo bazana mbongo ko somba or te bakobwa kama pe bako na nzela ba otala bango to le kawana to yoka de commencer la bokebi nyonso et puis to banda ko tia mo ba commentaire ndeko na biso Sandra Mboyi azali mwana mwasi oyo ayembaka banzembo ngai na yebeli na banzembo ngai na mona ye elongo na pasteur Eli topesi bambote ebele. Alors c'était azaki jeune fille pinza azaki très gentil. Voilà donc abala pasteur li pasa bolanda ye akoma na majabulu yende bango bazakuna ba arbitraire so ba ngani ba arbitre bango ne mutu ba signa ba betaka o gagner te basali be émotion na bango boyena boyeme bolanda prophétie et lobinini pona ndeko mwasi. Voilà tozo kende yaya like mission partager yango et kozala bien et futaka partage et futaka et ko futa yo bandeko nanga partage et ko futa yo. Voilà, likez, partagez. Reste. Ce que vous m'avez dit, bien aimé, c'est que Nzambe a bien coupé ça aux message. Gana zaka simple enveloppe et na tosi na mgongo ya Nzambe na makambo Nzambe a bien kutalisa. Voilà, mais bien aimé message au Nzambe apesi eza pona Sandra Mboyi. Moyembi na Nzambe na kati na mboka Congo Sandra Mboyi oyo asala kana kati na jambe ezali pona. Nzambe na mabongisi na ye na makambo ndenge azotalisa lelo aye kopesa susu message ya mwana na ye servante na ye na kombo ya Sandra Mboyi. Peuple de Dieu sengeli na biso toyeba ete Nzambe alobaka mais bozela muke Natchela bino bomona pe Sandra Mboyi. Qui est Sandra Mboyi? Et au sala pe bien makasi pe na tikela bino bo landa na bokebi nyonso et ozala kitoko makasi. Bande ko Sandra Mboyi yeyo. Oyo Sandra Mboyi ye wana Sandra Mboyi. O tozolobela o professeur kwe na tango lelo Sandra Mboyi yeyo. Yaya likez, partagez bande konanga. Voilà, Sandra Mboyi encore est là. La belle Sandra Mboyi Nataya kitoko azaka mulai makasi Sandra Mboyi. Voilà, ce qui prophétie comme Elio kumisa Nzambe parce que Nzambe alingi yo alingi kotika yo na mabete. Bozwa kango teke o soki ndeni te Nzambe alingi makasi alingi kotika Sandra Mboyi na mabete alinga bimisa na majabulu sinote majabulu ezali koliae majabulu alie bato libanda majabulu alinga banda kolia bato akati majabulu ko banda na Sandra Mboyi te banda na na kalambai. Mais biso batunde tout tira ko ezali attention te et ko négliger peu ezali prophétie te Bible zolo bana biso examiner prophétie ko examiner ezali mabete. Mais bien aimé Nzamba koza zolo bana likamu mais yo moto zomona ke batu bazoya ko sala baje to bazoya ko sepelisa o ezali minoko na bango ko négliger prophétie te examiner prophétie ko négliger en côté ko silika pété ezape ya yote o silika sikopwane est-ce que ça yo te mais yo likez partager toleka mais ba ki Nzambe alobaka pe Nzambe azokoba na koloba ti lelo mi bien aimé. Avant de passer au message, nous avons bondé par l'ensemble et puis tanga o ezali makombi. Père éternel et Dieu tout-puissant, n'a pas sur merci, n'a pas mbolo pour tous animala. Yahweh tika etengala kita papa yo o mata pour nous mériter double honneur. L'esprit de vérité la tanga o nyonso ezali ayote uti pa ina yote Yahweh ebimana munoko ote. Kasi o ye uti pa ina yo Père éternel, na libérant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et banako komela ezali mosali na yo pe asala eloko oyo yo olingi asala Yahweh.
Na kwa ici pe na fuka misi milimo nyonso ezo confesser kombo na oto kozali mokonzi ekende musika. L'esprit de vérité latanga. Saint-Esprit de Dieu soit contrôle à corps, âme, esprit nanga. Makila na yo zinga ngezinga foyer nanga pe zinga ba boni nyonso papa. O nyonso bazala ki na ba complication ya ba maladie yawe libérer o ezali guérison na ona peuple na yo mon Dieu mon roi. Po ite lisungi na biso ko utaka ke pai na yo. Na komisio na pambolio de na lubi. Amen. Toujours kanda na Nzambe na Yobo chapitre 33 verset 14. Yobo pour na bato français isa Job. Chapitre 33 verset 14. Bible zolo banabiso nzokande Nzambe alobanga. Na lolenge moko to lolenge mususu. Kasi moto asoso la kayangote. Mais bien aimé Bible zolo banabiso ete nzokande Nzambe alobanga. Na lolenge moko to na lolenge mususu. Mais biso batunde to soso la kati. Ndeko na ngo ko zala Nzamba zolo banayo. Mais yo mutundo so soso la te. Après moni likambe komi na kati na bomo ina yo. Nzamba lobi le à travers ndeko na yo. Mais yo mokondo sosolité. Après lobi likambe komi le oye ko regretter. Mais bien aimé Nzambe na biso alobaka. Et surtout pour la serviteur na ye. Pe bana na ye, mais bien aimé, Nzamba tika kate baza la surprise événement moko, et Nzambe ava asala événement à l'obelaka o ezali bana na ye. Peuple de Dieu le long na lali na zozwa o ezali vision, et na kati na vision, mais bien aimé dans le Seigneur, na monaki o ezali, ndeko na biso, ser na biso, aimbelaka Nzambe, na kati na mboka Kongo na kombo ya Sandra Mboyi. Mais bien aimé, la monaki azalaki na kati ba serviteur pe ya minene ya mboka Congo, mais ba serviteur wana oya azalaki na bango, bazalaki ba serviteur aussi ba tika déjà biso na kotanga ba kombo na bango te po ici ba tika biso baza susu na bomo ite et Sœur Sandra Mboyi azalaki na kati na bango. Ezalaki neti ba vandi bazo sala o ezali réunion. Ngana kati na biso na zo banga lobi ah mais Sœur Sandra Mboyi azamonto o azana bomo ndenge nini azotambola na batu oyo esi bakufa deja pe bavandi na bango bazomela batu wana esi bakufa deja et na kati la vision mais bien aimé mutu mususu azalaki pembeni na nga mwana mwasi moko pe na kati na vision alobi na nga alobi te Sandra Mboyi asi akufa nga alobi te nga na bandaki ko insister na nzolo banga bi te Sandra Mboyi akufa te ya zana bomo mais batu oyo azana bango nde bayeba deja na kukufa bazali susu na bomo ite. Mais bien aimé, sœur, on a abandonné cette stabilité, sœur Sandra Mboyi sa koufa déjà. Mais bien aimé, abandaki koloba que sœur Sandra Mboyi sa koufa. Abandaki pa ko insister, a comité na point à convaincre nga que sœur Sandra Mboyi koufa. Enga na kati na vision zo banga bité ya zana bomo. Azande na batu oyo ba koufa, de azana kati na bango. Bazo sola nde bato azana bango, bango nde ba koufa. Et mais bien aimé na kati na vision moi la moi ça la lingue kaka convaincre nga ngala ndima pe que Sœur Sandra Mboyi akufa nga lobite ya akufa te ya zana bomo mbala moko na kati na vision mais bien aimé na moni mutu moko abengi o esali Sœur Sandra Mboyi ya telemi abimi na kati ya ba serviteur wana o bakufa déjà ba serviteur ya minene ya mboka Congo o déjà ba yeba na kokufa et Sœur Sandra Mboyi ya telemi a déplacer nga na komi ko yebisa sko mwana mwasa nga be moni ya za mutu kokufa te ya zana bomo batu o ya zana bango nde bakufa. Et Sœur Sandra Mboyi a déplacé, tango a déplacé, nga na kati na vision, na eko lamuka, na monike, na zalaki na kati na pongi. Mais bien aimé, tango na lamuki, et vision o e dérangeaki nga, comment na o ezali sœur na biso. Bandeko, ba bolingo avant to continuer, ça n'aura pas moi bientôt le bapé moi mouké. Donc, ndeko na biso moi c'est na kati ya vision, azomo na sœur na biso, Sandra Mboyi, bandeko bo like bo partager. Blaïke partager Sœur Sandra Mboyi azali parmi les vies, les morts. Azali parmi les morts. Bande kokoki kozala physiquement zo tambola, mais spirituellement zo kufa. Eza mabe fozala na physique na yo eza na bomoi, spirituel na yo pe eza na bomoi. Mais comme na Sandra Mboyi boye, ozomona ya eza na bomoi, mais azali déjà ya kokufa. Lokola Nzambe alingi ye aye kotalisa yango bandeko nanga partager et komela ye aye bakosala examen na ye asala introspection na ye akota na kati na ye aye ba place ni aza kotambola mabe parce que ba prophétie na ye bandi ko se répéter. Voilà, toleka.
na situation na yebi na komone na kati na vision esalaki nga pasi. Peuple de Dieu esengeli na biso toyeba ete kufa ezalaka de sorte. Toza na mort spirituelle pe mort physique. Mort spirituelle au mona muta zotambola mais esi akufa déjà. Et au mona muta ne sa kufa déjà dans terrain. Mais na bomo na ndenge ya physique aza en vie. Mais spirituellement esi akufa déjà. Au mona muta bongo eloko moka ya qui est comédien na nzoto au mona memi ozali mona moko physiquement. Et memi on a dessin akufi. Pour spirituellement déjà kufaki. Mais bien aimé, tant on a l'amour qui est na bondele par l'ensemble. Et na ko bondela ndenge na bandaki ko bondela. Moni mon nzambe abandi ko yebisaka. Kende ko yebisa o ezali mwana nanga, aluka o ezali longi nanga. Kende ko yebisa o ezali musali nanga, aluka o ezali longi nanga. Ase éloigné na babiloko nyonso o azo sala, ase éloigné nango pete ezana esprit de mort ezotambola pembeni na ye. Esprit de mort ici est entouré déjà. Aza déjà na kati na esprit de mort na kati na ye. Kende ko lukane alukelongi nanga. Ase éloigné na biloko nyonso o azo sala. Ase éloigné na ba majabu. Ase éloigné na biloko nyonso o azo sala. A kota retraite alukelongi nanga nzambe. A kota retraite alukelongi nanga nzambe. Alongwa na kati na distraction. Pambate esprit de mort. Ebi na ko zinga o ezali bongo. Et bien aimé, tant que nous avons dit que nous avons passé un message. De kolanga yo oyo kanisaka ke ser na bino ayaka to pona komila kisa. Mais bien aimé na yaka pona komila kisa tende kolanga. Na yaka pona ko sala pe o ezali inventaire. Nzambe ye moko ayebi o ezali finanga. E nzambe ye moko ayebi ngai malamu koleka kutu na ngana yo me bien aimé. Nzambe ayebi biso. Ce qui vous na kanga na yaka ko passer o ezali ba message et ça peut être ba message oyo et koma e pa ya batu oyo nzambe azotalisa ba makambo na bango be bien. Bolanda bango. Nzambe soka azotalisa makambo ya ba kufa boye c'est kalimike likambo e komela o ezali mwana na yete. Mais bien aimé toza déjà na mois d'août. To leki déjà o ezali kati ya ba mois poto koma o ezali 2025. Mais bien aimé, diable a changé aux stratégies na bien aimé. Diable a lié à kasusu batu na ba suka mbula te, mais a koma kolia batu na ba katikati ya mbula na ba avant to koma ba suka mbula et diable a koma kolia aux batu. Mais bien aimé, ba mort subite et komi makasi na ba temps o. Et seigneur na biso to sala ke ba to sala très attention. Yo zana na kat na distraction, peuple de Dieu. Luka olbima na kati na distraction pote esprit de mort ezotambola makasi. Mais bien aimé, esprit de mort ezotambola makasi. Et bima na kati na distraction kozala distraité pote kufe ya ko surprendre yote. Peuple de Dieu, tant na sisi ko bondela yango na lobaki na ko passer o ezali message et comme la o ezali ser na biso mosali na nzambe na kombo ya Sandra. Ma sœur, ainsi dit l'Éternel des armées. Luka o ezali nzambe. Pambate na kati na vision na monyo zalaki entouré na batu oyo bakufa ba serviteur oyo bakufa. Et na kati na vision ngala bandaki kondima te ke ezali yo. Na bandaki kondima te ke yo kufa déjà. Mais mutu oyo ezalaki pembeni nanga abandaki koloba ke yo so kufa. Muto azaki pembeni ya sœur na biso zobake masanga buya za déjà kokufa ezalaki Saint-Esprit ezalaki Jésus-Christ parce que ya monaka nyonso abaki aza déjà ya kokufa ndeko na biso mosabi te na yebi alekaka na madiabulu asala boye aza doma baloba bonda danois aza bato bazwa ba décision. Vous comprendre, vous pouvez ça mot. Mais nous habitons à ça déjà à Rokufa. Bon ezaki Saint-Esprit zaki Jésus-Christ a olo bana mama qui a ça déjà à Rokufa. Donc dès qu'on a biso bima entre les morts. Salela nzambe na ya solo. Oza na mwana Belgique. Oza Belge. Olukaka nini na majabulu. Lokoso ya mbongo ou bien eloko nini. Parce que tant bokende kuna bomona ka mbongo. Bomona ka visibilité.
eza eloko mosusu te eza na yo moko oyebi mpe eza nango bonzambe te nzambe nini alingaka compétition nzambe alingaka makambo wana te alors nzambe alingaka koseka bato te nzambe alingaka koblesse bato te parce que ntango bosala bacompétition wana oyo bazwaka te balelaka bayokaka mpasi na mitema alors bandeko nanga tobandi okende na biso na suka bola ike mpenza émission bopartage déjà spirituellement mais physiquement ozotambola ekufa ya basali na nzambe spirituellement ezalaka ke moto wana soki aza lisusu pembeni na nzambe te moto wana soki aza lisusu na makolo ya nzambe te serviteur wana soki aza lisusu na makolo ya nzambe te nde esalaka ke serviteur azwa oyo ezali mort subite spirituellement. Et ma sœur, osana mort subite spirituellement, et zotambola na kati na yo. Luka o ezali lomina nzambe. Pour être diable a profité te na mort subite spirituellement o ezana kati na bo moina yo. Diable a profité na ngote po aeba na kokomisa ngo physiquement. Luke lomina nzambe, kota mabondeli, tikana no biloko nyonso zo sala ya ba majabu. Pambate Zamba Zamba zo sepela no Zamba zana kacha majabulu te Zamba lobi nangana yebisa o luke longi na ye abandonné yebisa bino banda e bandelia o zo sala avant e bandeli majabulu kota o ezali mabondeli luka elongi na nzambe soki nano moni elongi na nzambe te kobima na retraite wana te pambate diable azo réclamer ezali âme na yo diable azo réclamer ezali âme na o Sandra namoni esprit de mort ozalaki entouré na bato bakufa ebele ozalaki entouré na bato bakufa bazalaki ebele et là tellement na bandaki ko insister koloba ke yo kufa te et mutu mususu bandaki koloba ke yo kufa elakisi ke physiquement oza déjà mutu akokufa spirituellement oza déjà mutu akokufa mais physiquement bato bazomona oki ozotambola mais na spirituel oza déjà mutu esi babomi déjà Luka elongi na nzambe po obengana esprit de mort ezana kati na yo physiquement et spirituellement et pas na nzambe tout est possible à celui qui croit mais ce qu'on croit kaka o luka elongi na nzambe obengani o ezali esprit de mort ezana kati na yo et yo komona loboko na nzambe mais bien aimé Bible ezolo bana biso ete to négliger o ezali prophétie mais to examiner Pambate soko négligé aux ali prophétie, mais bien aimé, et quoi que surprendre yo na makambo nzamba talisi après lobby ezalate mutubu alobaki mutubu apesa ki message te to aka ko passer ba message te pour lobby makambo efokisama ezalake mutubu apesa ki message mutubu alobaki te soki to aka na ba message boye po comme la bino ezali po ete boye ba ete nzamba edi na kosalisa e yo oluka elongi na nzambe po ete nzambe ayeba na kokangola yo tika ete nzamba pambola bino na kombo na Yesu Kristo amen amen. Voilà bandeko nanga oups tokomi na biso na suka en tout cas partager like mission et kosala kitoko makasi alors bandeko nangai célibat ekweya na kati ya ba vie na biso célibat ezali mabe soki pe bato ebele bozomona baza kokufa ba mort subite baza kobela ba tension baza bien encadré te parce que baza ba femme seule baza ba homme seul balobi en tout cas nzamba lobi esika bato mibale to misato basangani aza na kati na bino alors yo za yo moko tala kaka biso toya awa tosala site na biso de rencontre live together bande konanga na live together okozwa mobali ya malamu okozwa mwasi ya malamu bande konanga ebele bozo benga ngale msu bozo zwanga te na za mpe na boye talaka ba voyage oyo ya bambala kate eza koyela ngai alors mais bolemba te bobenga la danoise na 0044 74 38 03 16 23 0044 74 38 03 16 23 okozwa la danoise okozwa mobali ya bien site de rencontre na biso ezali pona ba diaspora oyo bavandi na Europe mobimba bavandi na Amérique du Nord Canada na Australie ba oyo baza na Afrique nanu site na biso ekomi na Afrique te
nanu komi na Amérique du Sud te. Alors bande konanga soko za diaspora Europe ya surtout bana mibali bande konanga bozo kufa trop na ba mort subite parce que boza bino moko mwana mobali faza na mwasi oya ko conseiller oya ko lambela ye mwa soupe wa bien oya ko contrôler alimentation na ye oya ko contrôler ba kisi na ye parce que ba mibali ebele bazaka makasi te na komela ba kisi. Alors biso tozawa na pona bino bobenga ebele basi ya mibali basi ya malamu bazali mibali ya malamu bazali to sangana to loto buka celibat na kati ya Europe. Alors live together original avec Maman Nabino, la danoise, Maman Leki. Olingo lingangate, je suis là. Partagez mission bandeko nanga surtout ba like nabino eza nécessaire bandeko eza facile na ko liker mais ceux qui to kei na TikTok boza ko tapoter nyoso tout liboko pam 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 un jour maboko nabino ekobela na ba TikTok wana pona ko tapoter awa na YouTube o liker une fois au vandi relax mais pona ko liker boza na ba problème et pesa kambongo te et puis ça quand des chaînes et ça l'a toujours bien. Alors bande konanga merci vraiment merci et puis boye ba ke bande ko ba te belé ba comme kopé ça ba ki ba copyright pour na ba chaîne e katana bande konanga bino bato bozo pesa ba copyright na mona kango tina moko te ezala kana avantage te boye ba ke muto apesa ka bato ba copyright a visibilité na epé kitaka donc parce que ce qui ngale on a ko sabino ki mutu tel a pesi nga copyright ba oyo yangai ba ko kene ko désabonner kuna et pesa kanango valeur na ba chaîne te eza nango eloko buzoba en tout cas ngai soki émission nanga o sepeli nango copier na yo zwa na yo et ça la nga kutu visibilité ya kasuma kasi botika la malam je vous love bon samedi des gros bisous en tout cas bye bye on est là ensemble. Merci nandeko nanga mwasi ya Lila ndenge abiyaki ngai na robe kitoko boye en tout cas na sengi merci bye.